Bandeko ya Congo Lokole news.com nabaye o balanda biso na lokole ya congo.com lelo Congo Lokole ezan kotambola kotuna bandeko bana mboka koyeba lobi mokonza mboka azaki na réunion na meeting apesa ki meeting lobi le 15 décembre 2014 koloba ete na discours na ye alobaki ke ba casque bleu bazebe na mboka fo bazonga bana mboka bakoki kosakana su na bango te mondela koki kosakana su na mwana mboka te bakoki kodirige biso te fo tolanda exemple ya bakoko na biso Kipavita Mfumuki Mbangu Lumumba président Kasavubu na Laurent Musée Kabila mbetoka mwaki atangi ba président nyonso me Mobutu atangi ete yango toye kotuna bana mboka ke discours o mokonza mboka pesaki elekaki boni ya lobi ete dialogue esalamaki tobande kozela gouvernement ya cohésion nationale ebima yango pe ebimi avant une année ya mandat na e esila yango alobi ke cette fois-ci vraiment makambu ekende liboso yango tozoke kotuna bayimboka bamoni boni na discours oyo mokonza mboka asalaki basepelaki to basepelaki te toyoka bandeko mbote mingi mama nanga mokonza mboka alobaki discours yo moni boni na maye nyonso o awuti koloba alobi bana mboka bakoki kosakana na biso bana mboka te po te biso fotolanda ndenge bakoko na biso bazalaki Bakipavita Mfumuki Mbangu Lumumba nani oyo président na biso Kasavubu asotaki ti akesukisa epa ya musée Laurent Désiré Kabila yo moni on bona discours oyo mokonza mboka lobaki lobi bon discours on a landaki mais eloko on a vraiment dessus c'est pas makambo ya lobi yango biso zelaki ya lobate parce que tout le monde a zela a se prononcer sur mandat nae a lobake na 2016 na oza candidaté na kotika bino bosa ba élection bo pona mokonzi bolingi omoni ki alobeli yango te wana ningi olobani ningi kolobake azo s'accrocher toujours na pouvoir pona maya lobi ya Mfumuki Mbangu ya mama Kipavita wana tondi merci et encore eza euti na motema na e est-ce que ya sambelaka bato ya lobi po mokonzi na biso ya yambo ya liboso ya Congo erreur asala ya kolobake po na religion biso ba congolais to poni état laïque or il fallait que biso ba congolais tozali état kimbangiste donc tozali les églises des noirs po na biso ba congolais ya loba tozali état laïque ye ti alobi makambo ya Kimbangu ya Kipavita bato batangi wana poto ndima ye ki alobi yango akangela biso beglise o nyonso ezosala potopoto na mboka oyo totikala kaka na beglise kimbangisi na beglise des noirs yango wana nde tokondima vraiment ke azali mokitani na bango ke bango bato batindi ye soki kaka eza mpona bongo mpona koluka koflate en tout cas wana désolé ye alobaki ke bamindele bakoki kokomande biso te bakoki kodirige biso te ye moko nde azolanda exemple ya bandeko na biso bakoko na biso oyo balekaki liboso mais exemple ya bamindele ya kolanda ye bokonzi na ye uti bamindele bato batiaki ye te po bango bazalaka soki makambo ekomi kojouer en sa défaveur akomi koluka kobwakisa bato batiaki ye biso nyonso toyebi ke bato batiaki eza mindele tomonaki na élection 2006 ndeni bayaki na ye na maboko baye batie 2011 tomoni ndenge moko bongo lela kobwakisa bamindele mpo ye akomi na suka non alobaki lisusu ke bacasque bleu bazonga na mboka na bango mpo baleki ebele yo omoni yango boni est ce que place wana mpe alobaki lisusu mabe te nga na kosepelano te parce que biso toza na armée moko te toza na milice toza na bamilice oyo ye akomandaka nde ezodirige biso
soka linga tinda bango ba boma biso nde ba kolinga ba boma biso. Il faut ba casque bleu bazala. Ba ya lisusu belé koleka nombre wana ya lobi wana. Il faut bazala. Ba former biso armée ya makasi bongo sima ba kende. Mais pour na siko tozana na armée te. So kaka mboka moko lobi attaquer biso. To ko sambwa te. To moni na kifu kuna nde bandeko bazo sambwa mikolo nyonso. Bandeko kuna nde ba Rwanda bazali kokota ndenge balingi ba kosamulongo ba koti ndenge balingi. Bongo baloba na bango ba kende. Po ba Rwanda ba sakana biso. Non. Non. Non vraiment. Il faut bailler les sous belé koleka wana. Merci papa. Merci mingi maman. Mbote papa. Mbote maman jeunesse na moni yo. Ngai na discours na yogi na note. On a tchagi matoyi na ngai na maman. Ezali lokuta mapete maman parce que azomona ke bon ndenge na luka na vie na ngai mutu moko peut apesa ngai vie. Ezali nzambe mutu azopesa ngai parce que na mutu a salaire te na za mutu te obie boye tout ça. Oyo nyonso na yo ba discours le gars ibele et banda je pense sur la balumba ti le loyo azomona ke non et le remonter ya bien bon. Bien avant na yo kana ngai le terrain et ça la ndenge évoluer ko ça la même les restaurants na ko occuper te tata ile parce que le loyo la zotanga ça bana ngai ne fort dans la moko peut-être on le bague au gratuité d'enseignement na boye tout ça mais et donc on est allé dans le terrain et on a monique non discours nyonso oyo na koyoka na la dangote et puis donc ils allaient pour ngai solution avec moi na mboka aza mutoko sakana na été mutu moko akoko juger biso te eza ba mindele ya azali mokitami ya kipavita ya Simoki Mbangu ya Lumumba ya papa Laurent Désiré Kabila comment Mobutu atangaki te yo mona ngoponi maman atangi ba président ya Kalakasa Vugu Lumumba Mzee Kabila mais Mobutu atangaki te maman totanga bango nyonso pona nini puisque passage ya yo ata oboti mwana maman lelo mwana wana azali kila obi azanani azaka toujours mwana na yo puisque oyo ezali RDC mboka ya biso nyonso maman donc tozoleka biso nyonso mais mokili kotikelaka maman tozala na bolingo ndenge yo maman jeunesse ekotuna ngai seke naza na bolingo na yo yo mpo oza na bolingo na ngai seke bolingo nde ekotonga ndako puisque moto wana mpe oyo akufa aza mpe na ya ye bato puisque soki bamoni ke mpona nini basite te omoni nde nini bato wana bakozala or mpo totunga ekolo seke tosimba na biso nyonso nde maman journaliste songolo ata azalaki ennemi na ngai tozala ensemble pour que totonga mboko oyo mpo soki tolobi kaka ke songolo wana te mais ye mpe azali mpe na famille wana mpe kotelemela na action neti ya ngai par exemple maman journaliste soki nazali na ONG nazokoloba ke songolo te songolo wana aza mpe na baoyo ya ye bakotelemela mpe ONG na ngai ekotambola te même ndenge tozotambola na république na biso mboka na biso eza na nyonso maman journaliste soki toprone bolingo maman kaka eloko mosusu eza te kaka maman bolingo okomona nde biko tokotombola ekolo maman sans bolingo eza pasi puisque tozali bekolo ebele maman mutu na mutu aza na mutu na ye oyo azokotya motema maman journaliste nazoloba na yo mais soki lelo mutu wana otie ye motema me nga otie ngai te nga mpe na kolinga yo te madame yango wana nayebi so ke eloko wana tosala yango te tozala bomoko na bomoko na biso tokotonga ekolo très de maman journaliste. Merci papa. Bon, ba discours na mboko vraiment tolandi ba discours ebele Mobutu aloba ba discours ebele tout ça mais na oya loba même yemo pala ba discours ebele mais oya loba ki lobi na moni assurance moko ya assure oya pesi population ezati na ngana la ndaki nyonso te mais na partie ngana la ndaki na moni assurance juste là azana na position je banate parce que loko batoze ko causer la pena koyoka e aloba ya ngoti parce que ayebi kazo ke ne vers fin mandat na ye toza ko zato yoka e aloba ngo officiellement que te mandat na ngeza ko sila ngana postulé te mais na ko sala remise dans l'élection ko sala mana muto ko mais toyoki lobelo ko ngana te toyoki ka ko lobaka ke non toza ouvert na ko ba conseil mais ben injonction te oh ben injonction toyebi que injonction ezali nini oyo azo boya koyoka kotosa ezali nini ke baboya ko ayoki ba révision constitutionnelle
bato so boyi yango ye alingo to sa eloko ne azo ba injonction. Deuxièmement balingi te amona ye que postuler le sous aussi maintenant na OK. Donc bloko andi ya boyi ko yoka donc place dont on est ko zela to yoka ye puisque bato na ye ba leka les ministre ba leka ba loba non c'est bato ba ko zela lobby et bien moment officiellement na monoko na ye moko mais jusque là petite position na été. Donc tout ça ngo rassurante et puis tout le monde était ya malunga o vraiment population a ko zela na discours na sate. Abaki nini gouvernement ya cohésion nationale yango ebimi bobande kozela yango ebimi ayeko loba lisusu ke ba casque bleu fo bazonga na mboka na bango fo bazonga ayeko loba lisusu ke bakoko commander biso te donc faut tolanda exemple akolanda exemple ya mama Kipanvita ya Mfumuki Mbangu président Kasavubu Lumumba a sauté à comme moko na musée Laurent Désiré Kabila. Bon, si ko atanga comme Mobutu te mais Mobutu pe azaki président yo moni ngo boni na ma union sona lobaki. Ben na yebi que dabaka banda ka alinga na yete. Alinga nani? Alinga Mobutu te. Wana yeba ina yango. Mais s'il y a des gens oyo bako kufa bona mboka ye akufa bona mboka ko ma roté. So armi bomisa ye moko na ndenge na ye. Puisque makambo za simple, calcul ezaki aussi si mandat olongo, c'est mandat olongwe. Mais si ko tango lingo longwate ba comme ko imposer ba ko pousser olongo okubi bomisi olobake no bokufi ero kufi lokola lumumba lokufi lokola nani non ba to na bazaka ko litema makambo susu ye likambo oyo soki lobaki ba salé ma ba bomai ba bomai likambo susu parce que là des têtu ils que non kufi l'école lobi que mibe ko mboka lobi ko ça demande longo yo boyi ko longo bon ba to na moi que non population ko souffrir longo so salé mabe tu es responsable mabe ça éroté vous avez éroté donc de deux les cambo oyo mususu oya lobeli ya qu'est-ce qu'il devait encore dire là-bas comme il y a nini il y a makamka qui était social la population cohésion nationale gouvernement cohésion vraiment nous vous disons que la cohésion nationale c'est pas ça, c'est pas une cohésion nationale quoi c'est un gouvernement que cohésion nationale c'est manière non d'abord on a quatre na bango na majorité famille plateforme na bango bazan d'accord dans le gouvernement. Tout le monde a des débats politiques dans la télévision. Mais nous sommes d'accord avec le gouvernement parce que la place c'est ainsi. Ils ont aussi ma pécarité. Ils sont montés dans tout ça dans la cohésion sociale puisque quand Monisco va sur la mboka na bango. Tu es maintenant dans le Monisco parce que musée Laurent Kabila boyaki. Baoyati. Maintenant après lui on a né Monisco yaki. Maintenant il billet à Koloba qui va sur un bon yaki na bango. Il faut la boya tant on est un musée quand une idéologie musée il faut la boya un musée à boya qui tiba ko musée il faut la boya attendre donc comprendre que oui à kufi na école mais si ko so ni menga bakoti bo coopérer ba sele makambo tout so le makambo so esimite comme ko tali so que non to ko mpona makambo tika no ba zonga ba kozonga te baza là parce que ndime déjà ba yao c'est ça maman. Merci papa. Merci beaucoup maman. Okay, merci. Tokomi na suka ya reportage na biso boyoki ndenge bayimboka balobi na discours ya mokonzi ya mboka alobaki boyoki ba papa balobi boyoki pe ba mama balobi donc eza mwa pasi mingi koloba ezate mingi pe kobakisa ezate bilomo boyebi soki mboka ezotambola to ezotambola te. Napesi merci et pas Patrick Insala yé mtazu ba image o. Napesi merci et pas Mama Guidi Bisengo yé mtaza numéro 1 à Congo Lokole news.com. Na bossa été directeur à programme de shit Mambetou. Napesi mbote napesi bato nyonso balanda biso na www.congolokolenews.com na bayo balanda biso na lokole ya congo.com. Napesi bino nyonso mbote nazo sabino ke Congo Lokole ezaka na site pambate. Congo Lokole azana activité ebele o ya salaka. Congo Lokole azana maison ya munene computer service oyo batekaka babiloko nyonso ya informatique. Na banzike boute komona ndenge tokoti kuna na kati ndenge totalisi bino maison na biso eza 12 mètres ya longueur 5 mètres ya largeur. Toza susu na dépôt na kuna to chango na kati eza bureautique en attendant yango tozo benga bino boya ebele bino bato bozana posa bo travailler na Mama Guidi Bisengo ou bien na directeur na biso programme de shit Mambetou bazawana bo benga ba ko expliquer bino ndenge nini ko travailler na bel na Europe kuna tozo mona papa et mama Nzambe so bo bengiye akoyebisa bino
na France tozomona David Olitazana so bobengi ako expliquer mieux vraiment na tondeli bino kimia boboto o mabota wa bino merci.